nakota pe ba rancune ebele ba mama mibali tamsu mutu mo bolingi ye na se tamsu ya mama mo so nakosi omema lisumu oye komela ngamela à partir à lelo na zino ba sac nanga ezaki na ba almet ba briquet na sangisa nyonso. Vous êtes sur Top Média TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, soyez les bienvenus. Bandekwalandi à émission pour la maturité spirituelle. Moi, c'est votre frère Tadingala Pamoussala et Benginga Lissous. Vous savez, depuis un certain moment, nous sommes en train de travailler pendant que nous coloquons toujours les enfants de Dieu. Ceux qui étaient perdus hier, convertis aujourd'hui. Lelo bazui mokano ya kotika nyonso pona koluka ya kosa elanzame na ndenge sengeli na kanti na ba attaque nanga, vous avez compris, vous avez vu cette dame donc toza naye awa na kati ya plateau au nom de Flore Nzeba na kanti bato ebele ba yebiye ebele ba moniye ebele bazo talebo bazo komona ye bazo yeba pe na misala naye na makambo asala ki lobi na bato atambola ki na bango lobi na banzela kota ki na bisika oye asimba ki na makambo banaki ko sala ebele déjà bazo ko se rappeler na yango. Mais prenez le temps de suivre cette émission ezali pona ko édifier les enfants de Dieu. Prenez le temps de suivre cette émission Dinige Mosolo azali sima ya caméra ngai ta di nazali ana plateau Flore Nzeba déjà zali a na kanisi Dinige ako fungola caméra une façon ya ko bande émission maintenant senga na Dinige e fungola caméra au PC biso retour une façon ya ko sala musala ngo bien na ndenge elongo bani. J'en profite pour dire un grand merci à maman Bijou Ketani, maman va 90% au bon à papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci maman à vous pour notre sage conseil Nabino, orientation Nabino. Un grand merci aussi à maman Claudine Ketani, maman Claudine Ketani depuis Bukavu. Pour maman Claudine, que le bon Dieu vous bénisse. Un grand merci aussi à maman maman Mimi Anatole, Anatole, maman Mimi depuis Bukavu, Bosimbi Bukavu, pour maman Kilo. Un grand merci aussi à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo Ramera Calgary. Un grand merci aussi à maman Yvette Mbangu, Bertin Konde, propre. Un grand merci à vous. Merci pour la participation à Bino. Flore Nzeba, bonjour. Bonjour Ngalapa. Bonne santé. Oui, tout doucement, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, mais que le belé. Nazali vraiment, sauf que c'est un cas qui nami bomba nani nazali bandeko bazo kolanda yo na instant o na la maturité spirituelle oko solana bango nini une petite présentation parce que c'est la toute première fois que ngata dingala pana yambo na plateau na ngai bandeko yeba nabi ke tamsu ba kolanda pe ba émission susu na sala pe na chaîne oyo ezaka ke na manoyo ba pe ba musicien oui mais au moins na plateau c'est la première fois. Oui, c'est la première fois ba msu pe ba ebinga na chaîne na biso msu pe ba chaîne est belle quoi ezamba liboso te parce que zanda kunanga desna ça mais par rapport à l'émission oyo naza penza ya sika na on peut sambote na balandi nyonso balanda caché oyo Top Média Télévision télévision babonné na biso na pesi bino bambote belé en tout cas vraiment bozala kawana bolanda biso puis bato non ba s'abonner te bo s'abonner vraiment massivement nzamba ozanga te ko pambola bino bo partager surtout parce que bezamba message mso ele kaka et senga pe ko partager parce que bato mso pe bazana ba problème et senga kaka le fait que je ta téléphone tali émission mo bia yo kinze mo ki parole moko échange aka motiver voilà échanger pe bato na bi ke boza et belé bola na boye binga sœur na bino tontine na bino naza pe confrère ya yande konanga donc naza chroniqueuse na yo pe sabino ka sango malamu ya nzambe wa lininga lelo na leka na plateau voilà sango ya nzambe banzela oyo tamboli banzela oyo leki. Moi je connaissais Flore Nzeba, fille à milliers, fille à cigarette. Hermon Ropé, il y a certaines personnes. Ah, Nzeba, moi, Hermon, so sali, pena baje bokine nae, mame. To mekana nous kozwa transformation na yo nanu. O mekana kotalisa bana na nzambe bisika boni yo ozalaki avant to koma na place yo komesiko. Flore Nzeba a connu une famille chrétienne.
Maman nanga à Paris, na pesi mbote Janine Kabedi, ala pasteur, ala be moi na ya pasteur Walesa, na à Paris, Janine Kabedi là na lo ba batu mingi église à papa Walesa, ba yebiye, flonze ba bandaka de ko azara de na ba dona ndako. Ezaka que na kovanda pe boetam so moi na lobi likamombo et salami. Très bien. Maman biso ba nomo na net na sorcellerie. OK. C'est vrai, on a eu maman prière qui vraiment maman l'air a yambi yesu a commis que ça mais nzamala mnda mais ma biso nzamala mais maman kenda na biso na prière abi moi na ngana mona ke likamnyo solo ba ezosa tam so koza eloko mo o tchena kata sak au détailler makamunyo so oza na kati quand déjà ka ba mokile za papa ye oza souté maman voyager moi ba distraction et côté parce que mon encadré biso vraiment azalite parce que maman kenda ki poto cause parents sur place na nenga za musika oui aux éducation mais et cause ndenge monte pour bando banga batuté oh mon akake ah maman botanga. Donc pendant que maman était là ou bien le parent baza oza na liberté mais oza na libertinage té na zape na libertinage té na zape na elle siko bango baza té o komi na liberté na libertinage nyonso osangisi biso zabana ya papa adi na bala. Très bien. Wana to sambia na fait pas ko et comme les longs amis malamu wana to zai na pasteur na biso lukezo bato famille lukezo nyonso na pesi mbote nga bandoke yemba tina bachwapa. OK. No binaka majorette penza ko ya nzai malamu et yo ça que ndé na évoluer na kotimba mo ba camarade nga na fanda ba camarade kande za fleur toke boy bona ba no mena masanga te maman biso voyager oncle to tika na oncle biso pas aki pasteur oncle biso na pas voyager to tika lika na poko na biso na biso so nga pe su ya liboso. Très bien. Yebi ka biso na balemba o donc muto ayebi nga lemba yebi de ya filmo ya milliers na kenda partout na voyager so na belo kana na sala mais kisi na simba te parce que même maman biso azaki na musika abandolo ba biso abinzeba nana nzela moko na opesote na opesoka nzela nzambe nga na mona ka mama Alexia so maman bando te yanga bo fona lukala kanga téléphone na yo funga après 2 jours na isi maman te téléphone là to so le koyaki au sort connexion ici là qui donne la comment est bon so maman zo te yanga kama maman nzambe fona ko kanda ayi sanga kabi flop ozana badon oza mwana nzambe na yebi ke un jour mususu oza mwa muke nazobela otie liboko likolo na nga na prière mpo na obika mwana nga eza nini na ndomonaka mama passe-temps namonaka ero pena nakemea na nga ta bofort na nga te ero nakekuta na riseti malanga te namonaka neti na ozala na mwa baretard na bamama nzambe ezongisanga nsima na yo c'est que oncle aime so pas voyager pasteur Tino akufa na Angola bato bayebi ba camarade na yepe bayebi to tika esko na pa koko na biso ndezaki penza ke na yo beba penza Sodome Gomorrhe nga pene ndozala ba camarade bona mela masanga te mena yekola o mela masanga na beta tatouage mba moko so na meli mon verre moko na langue lobi na so te so meli lelo yoka bien d'habitude na ko kate na lamu ke teme on ka ba kamate so meli sou moko et ça le bien par rapport au dose o meli na komi peke fleur ezaka banda tongo tipoko na lamu ka na masanga na lala na masanga na masanga bato bayebi babi a fleur alinga bien makasi na mela cigarette na mela dans l'ordre nga ko vanda ta 2 minutes te sans na filmer na kata sac na nga so côté cigarette te c'est ngate c'est que dans ta salle à toilette na nga na côté na douche na nga na sa toilette na nga mena cigarette na fanda ka vini on a salité na côté na bato belé donc non malé parce que c'est la maturité spirituelle. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont encore dans ce monde là place au Yowuti à travers cette émission moko akozwata lisungi na ye na kozala na besoin ya koyeba flore nzeba
olobi à part kisi ya kosimba kisi mais makamunyo so yo sala ya mabe pena oyo monaka jusque là oyo sala ya mabe et kotisa na monde oyo yo o mekotsa ki wana et ezalaki nini parce que nous savons tous que kisi pena nde mutu et même makamutu el modo changer mutu makanisi na mutu parce ya passe pena des années oyo sala ki et ya passe nanga parce que zaki na bando se contrôler tête surtout na ba niveau masanga. OK. Mutu nyosa mela alcool ayebi ke tambola. Donc, alcool est tambolana pour sanzoto. Na pour sanzoto, OK. Et tambolana, compréhension. Moutakoza la ote bien. On y a baye ba oka fimo boza. Ba identité na on ngobi misaka ke naza na fait pétage na pétaka. Ngeza ki ponso na mema sangata soda nzaba camarade nanga bayebi Banadesh Kimana bayebi. Oh, Kimanalogie, je te salue Kimanalogie. Kimana bayebi na moni sou Gilles Zener. Et puis je me suis tout long appelé Fikin Boto qui est tellement na melen mingi. To comme na deuxième porte ba udia na bakangyo moi ba lekezate. Na petata ta ba camarade nanga ba mo bondela ngas. Ba soda ba comprendre que Fio, à mon colonel, mon général, et mon soda bendeni. N'ana soda ka bobo. Dans la minute, un peu à coco beta massage. N'a mon pena na yo vanda. Na zonginda ko. Oye, kuche za la mon vandi bo kuche comment sile comment raisonner. Na sala bo pona nini. Et même manga na bere rebelle. Na sa kuche na pe boboye ba ka des fois makamombo ozo sala. Kuche so silit. Oyeba. Oui, oyeba. Parce que soko za moto lo ba mingi tam so comme sosu ya lo ba pipi ya mona moto sosu auti na ba kuitine aya bana bando cha batu tout makelele donc et la musi o ya zayi na o lorsque ça ke be compréhension mo bo ngata camarade boy donc non to soin na na o mais lumina tongo mona na salebo non za tam sum taliboso na benga et vira neni bien et longo kuna yo lo bo souhaita bon matcha c'est ba kuitite na bano mona sko na kangami binemi pe na bato belé na zuba problème belé ba tunisa ba biso ba fi ba yebi ba famille ba yebi ba langue ana ndezala ba tunisa ovandi botom suna tongo yo flan yo ba ki yo ba tunisa ba tunisa ba incompréhension mo boya banal donc mo koza pe tom subo discuter nelo mo ezanga tina mutu le mo mutu aye otom so mela masanga to be mutu mo a raisonner atu nze ba bo discuter ote ya lo bana ngamo kwani nzoka tam sumta lo bana na nenga se yo zwango na ndenge na matisi do ekei mutu nyoso fa monoka o fia masanga o ba masanga ba kwiti mtesa ba na yo ko za décision ngamu na zo ko to décision tenga za ka batu so ba moninga ba période so leka na wana na travailler na papa chic na chiffre 3 ba za na cameraman na bango Bob Bob amona ngana kenda ga ko sa mission na ba musicien ba musicien profane ai sanga ka manze ba yo kunate yo kunate mokabuso to yefikin ba moninga ba bizono na po wana ba terrasse za abina ngazo na po kango lo kwa fula na kangi azu camera ja abi sko to mando sa émission nzana na sala la balusi camera bitendo lo makama nzambe il faut maintenant no mona ka pastan ngam non ngana yeba na makasi na ba pastan no yeba ndeni actualité na ngeza te ba misene makambu ba théâtre ne makambu bango batu ba pesa bango nde ba pesa makambu nzoka pesa kerrer ezaki pe ko beba nanga supe ndambu très bien parce que au kende bo etam susu au que ça émission tam susu na musicien mon boy lobi kuno mona ko mobile na o amoni zotono et puis et comme la yopé que OK pe ko sala émission boy avant sala émission o lekina no na musicien te na banda ko lingango te na banda lingango te ba misanga ko sa te ba misenyo so ba yebinga so mutabia mona dignité nanga akosi na banda penda oboya magé na banda omela masanga me na banda oboya o mo aka te vie so melanga boye te nze ba ngo yo boya nga mana
Mais tout à l'heure, au lobby bien, maman Zébat, la maturité spirituelle, c'est notre émission, c'est pour aider les enfants de Dieu à comprendre quelque chose. Mais tout à l'heure, tu venais de me dire que pas sinon mon sous de Bano Salomon a ok, au Yambi musicien de l'eau, après le lobby beaucoup moins bimana. Oui, parce que ça, la manabi soba chroniqueuse est belé. Mais boni lobby était au na obi ne se qu'on a tika ngo pourquoi parce que na bana on a tout le temps pour tout ça émission son na mutu là ba talanga ka Florent mi so bien. Lo ba bien. La ti bien. To ça na biso meto vana. O mo ka ke ma million na okendaka na otuna na ngate mena ya ka ba sepela na nga lobi kune komika linganga. Na komo baye na nga. Na komo baye. Très bien. Nous comme sous na yebo na sa émission na chiffre 3 na yambi ba pasteur. Pas première pasteur na yamba c'était le prophète Trévis. Na yebo yamba il y a pas dossier compliqué. Saint-Père, na eko yamba ye na nepe na développer na komo yamba ba pasteur nyonso na ye otika na ligne magana bando yamba ba pasteur manazaki na kaka mo hermo pe na mela na ngape kaka te asali pe bula te ngasko ba banda ozandeni suka ye omuna ka bate nga kaka Florent il faut tika masanga il faut tika bien il faut sambela makaso na don na mama ngoka ba déranger moral na ngai les morceaux vandi pe pour mona alo ba ebo kwa nya les morceaux na ebo moi Chris na yo ka bien te bien na bien na mela abatu bando kama yo ka bien te mo senga nga so me bien na yo ka bien baza pe belé kutu ba ko procès même na masanga nga bina za ke mo na bi na yo ka bien te bo pianga na bien ma flo yo bela me masanga nga bien nga so me boyela nga donc là non il y a des gens qui ont travaillé na mela ki na sala ba mission nga le mo na ba quit te yo ko fanda te yo vanda un jour na yo kuta na papa nanga na pese ba merci et belé surtout mon a participé na vie nanga ming c'est ma mère deuxième personne les a prophète Félingoudia ye penza l'air to komi kozala na ye mingi tout temps côté anga akomi penza kolongola ngai na ba camarade magaka bola yenga na ba camarade o tal sanga nzela nzambe mkele mo so ina bi kele na ye ki prière te lobi na tongo benganga mais yo ye prière te ndeni a Lucas sige na koma mona roi papa na nga wa botinga très bien yo ye prière te ndeni yo kanza yo bonga Fleur yo kanza bonga yo kanza so la ta bien yo kanza so ye ba na batu ndo bonga o bonga te ba vino za na pasi fo luko sambela tout le temps le banana kaka très bien tout le temps le banana kaka magana oza na ye le mo mona boye na filmer na nga tamso mona bossa yo tala nga penza ko na ndako pasteur na ye penda yo tala nga mena signer na misi bière na misi shimboki oka ser boaka pardon ko na melaka oyo tamso mo pe na ke église boye na beti na bière na ba shimboki na nga na fanda jour mususu place oyo ekomi penza que nga tika ezate na force bato mais bato ba soutenir nga na ba prière bato ba lobela pona nga mais bato ba prophétiser pona nga mais tam mususu salama te mais eo sama pa na nga moko très bien pa na nga Florent ka pa na nga eza bato mususu na loba mama nzambe lekela bango mais famille n'a les que parce que tu colles na prière maman du sol ba tout le temps Florent na la qui sont déjà musulté quand elle a le sambo na ninga kemi maman Janine Kabeti na la vers 3h du matin na lali moi donc parce que place na fandaka appartement na premier niveau deuxième niveau fille moi za qui on a akenda fête ba 3h papa oh belle la na ndinga bala ba ya Florent ça va fungola porte na te montre bo 3h na ina boya mais na kita kaka parce que ba ko bo me ba yo ka banda belle la nga très bien na ko ke ipe ba fungoele na porte ko zonga na zongi na lali na che mutu na mbetu makolo na sima na lota
papa na ngai Feli. OK. Na l'autre le prophète Feli Ngoudia le voyant. Abina nga fleur kezo la nga batu na coin. Wana ndenga pongi. Na ndenga pongi. Très bien. Abina nga kezo la nga batu na coin mais batongo ngani na yeba ina bango ya yeba ina bango te. Na yebi bango to vana bango na babanda. Bikendo zo bapaya. Ba bi nzela te yaka na bango. Na kei na zui bango fleur munene to seka na pongi. Maman na mona mutu mo ya tout droit pa na nga. Mutu ya mutu akoti kati na nga. Ependa duso akoti. Mutu ayende total na ba film mo neti simbi téléphone na nga yependa koti. Chu. Mam batu ba mona tenga sko na mona. Très bien. Mbaba na sutu na donc mutu na fandi pa na asko zo kamola matoi. Ba mona te na ndoto. Ngamo na senti ka bena matoi. Abina nga Flore. Omoni yo. Mukolo mela masanga. Mukolo simba cigarette. Mukolo na mono na lisanga ya bato. Ya ba camarade. Mukolo na mono na misala o ezanga tina. Na boma yo. Wana na ndoto. Na boma o. Oyoki katalai. Ngai moko na poni na kati lai. Lai. Là na oloba lai wana moto ebima mnona nga. Sko bato bazaki na nga bakomo ganga. Fleur moto ebima mnona na kata lai 3 fois. Bina nga oyoki soki moto ane bimi na mnona nga moto na sko ekoma Jésus. Alléluia. Abina nga yo musane za l'église. Mamoko na kokite na bandi sko mbang. Wana bimi peka tazanga na keti place dadi azalaki na fukami atuninga ninga bino yoka bien te je me sens pas bien abi qu'est-ce qu'il y a ngabi mutazan katnanga mutakoti tala boy batusko bakomola nanga fleur moto ebi maman ni moto nde totala ba film ba dragon moto ebi na moto na c'est comme Jésus maman na sandoto a imposé nga loboko l'air a imposé nga loboko na mi moniso na balaba je commence à prêcher na bandi prophétiser pour na bato pas na moni mutu ezamba tumsu na mona bango peto sambela na bango batelsinga mona na ba binga mona ona olo basonga mona mibale ya mbasi basi bana sorcellerie na moni obo na moni obo na bandi obelele na belelisa na mona boy eko sama so lo nyongo sama ki ba 5h30 na sutu kaboyo pongi na kokite na bengi pasteur nanga na fuka minon je prie Dieu na bandi kolela na talisko par rapport na tali ba makambo nyoso batu babanda koloba nga na tosa bango te sko lelo nzambe ye mokasani alobika amen donc nzamba koti kat nanga na kokite na zui téléphone na olela ba 5h ba dete tunga tu pleures pourquoi nanya kufi fleur ngabi papa nanga mutakufi te tala na lotibo abi c'est Dieu au monde il nga na lobaka ondimaka te très bien okutani suko penza na ye moko et puis soki otie tembe yo mela masanga batala yo wow na mona ki un peu bizarre na ko benga prophète Tia na pese mbote na senga bi papa tana moni boy abi floko tala ko pata kutu te omoni nzambe ya bio ya solo abi yo pendo kutana nzambe ya bio abi c'est Dieu qui t'a parlé Fleur soki otosi makambo nzambe alobi na ote onyokama na ye kofanda abi te à partir à lelo na zino basak nanga ezaki na balmet ba briquet na sangi sango nyonso loko sala bi na kangi pena na chasser ngabi adieu kende oza su yanga te OK donc na minute ata so muto mela bien ndeza ki so ngaza so muto mela ka bien na moni ka bani mo bien noki maman posa bien angel parce que ngata bien ko bisenga senga et surtout okoza la no kutu mo kutu tina te mo ga fanya na zo mela bien ka créer na bien mais lelo naza kata Yesu na sango te na guna na bunga posa na ngo esila
ma sœur Flore. En tout cas, les enfants de Dieu, peut-être toi aussi, tu es en train de traverser un moment où comme Melanayo, peut-être ezalaka ya normal te. Milangwa na yo peut-être ezalaka ya normal te. Et Erio Tambolaka, Bayeb Sakayo Penine. La jeunesse aujourd'hui, il y a un problème sérieux avec la jeunesse. Jeunesse ezali na balaba, la jeunesse ezoko se retrouver les sous-soutés. Tellement le monde est comme pour dominer. Le diable a comme pour luka. Azala likolo ya nyonso. Les enfants de Dieu bazali lelo na mabungi sami. Bakoti bazamba. Peut-être les yeux dans la situation avec Maman Flore. Le bon Dieu a le baka tantôt d'une manière, tantôt na ndenge mususu. Alors yo nzambe azolo beloni. Ma chère, est-ce que tu trouves ça normal avant lia bien, il faut mela masama? Est-ce que tu trouves ça normal avant la bien, il faut omela kaka diamba? Est-ce que tu trouves ça logique avant ozala à l'aise? Omela drogue. Na moi si il faut ocha poudre na zolo. Ah, en tout cas, il y a des choses, il faut que le été ezali normal te. Oignon sur Bible et puis ici ezala kamabe. C'est quoi pendant tout ce temps maman Flore que tu as eu quand même il y a qu'au passé na ba débauche, il faut qu'on se le dise na makambo mabe na milangwa et comme là yo pe une fois il y a que ça la bêtise mon boy après avoir commis la masango ça dit que na maman la bêtise oyo okoki ko regretter après avoir ko bongo la motema ou bien ko yamba Jésus na vie na son a kosi on me malisumu oui comme la ramena ko beta ngote parce que ça été vena et comme la que n'avandi tu sais que c'est un témoignage édifiant pour les enfants oui de Dieu. Oui nazape na pana nazape na famille très bien et comme la pena n'avandi la monga bien n'avandi pena il fallait pas na que rendez-vous mutoyo il fallait pas na kota pe ba rancune belé ba mama mibali tamsu mutu mo bolingi ye na se tamsu ya mama mombo ya baloyenge mombo place mombo vanda ki omona so ba kumiso plan mo se kitoko ya ambition mona ka yo matoye mati surtout mutu ekondi na biso sanga na blo na biso baluba e mati na mona ka nga mele mo vanda solo yengane sili bo vanzo bi pona nini siko lelo boye na commencé ngaka bolimbisi banzambe nzambe limbisanga kotangela nga mapunga te o eleka keleki pour le moment restaurer ngaka nzambe pas restaurant nga wo nazali ouais ça c'est Dieu yamala monini oyo zanango oyo bénéficier pendant tout ce temps peut-être que tu as eu à faire ça pendant ce qui n'a pas 5 ans où tu étais dans le Milangwa. Yamalongwa nini oyo zanango lelo au Flore okoki so kotinanda ko tali olobi c'est grâce ya komela nanga masanga pe grâce ya kolanga nanga ndi nazani loko rien du tout mais son abi na sombelo te mensonge nana babilamba nana basak mais waneza ya motu ya te très bien dans sac ko kufa kabelo le kobe ba ko sila to vanda pe bosalo yenge mo mutu mo pa linga kabelo 200 300 ana ko sume on le mo kabelo le mo e flo somba ya na sombi puka na zaka yo linga etika ngo ezama ya ngwana te ezapena ya mutu ya ponanga très bien. Est-ce que aujourd'hui face à la caméra il y a encore tes sœurs à te regardant comme ça aussi tu es encore trop jeune makilana mai peneza et zotambola nano ezapena bandeko no mususu otiki bango wana bien que tu as reçu Jésus akabolio na baninga te apekisio baninga te mais atalisio kaka ya mabe ozalaki kati na yo na o eza na vie na yo na oyo fo osala message nini okozala nango pona bandeko na yo wana mususu na ya mibali na ya basi surtout le jeune nzamba za atona yo abenga pa mutu très bien nzamba za atona ye alinga kosala pa na mutu donc même nga o nazaki bato baoloba eza pe makamara na babonga maliboso là na lo babona moni Francine na moni Pamela Songa Pamela tellement ya samena aseka tout le temps bandono be maman nzambe mena changer te très bien mais
foka koloba maloba na bango wana pe esala ngai lelo maloba na bango wana pe changanga très bien bandeko nanga o nyonso batikali na vie wana bakutokosana te za mwa mobali za mwa mwasi sozaka na vie ya masanga sozaka na vie ya diamba sozaka yebaka otambola bien te Saint-Esprit ozala nao te oui bamiso aloba nga asambelaka te mais eza bapagano mosusu mpe bamela masanga te bazali cigarette mpenza asimbaka te mais lelo boye toomona ata mosusu na biso na jeunesse ya lelo toomona par rapport ya bagarçon na bafille bato bafima makasi bafille bato bamela masanga makasi ngala po benga mwasi moto msu yo mela koka mais yesa koma na dibo fort lobi na kobengo lisute o benga sute moto ndeti nga en tout cas tout comme déjà même matin na mi balé maman en tout cas ici ça suffit c'est ça ozomona bato nyonso yo mto olandanga yo mto olandanga partout ozali na sipliote mais Nzambe asalaka grâce pona yo eloko nyonso yo mona pa na yo e conduire yo na mabe tika yo katango ça c'est la Bible o gagner na elote nganzela na gagner na elote nganzela wana esunganga na elo monte oui o lobokosi o bando gagner mo oui na banozwa parce que naza mwasi na banozwa na bando salisa pe na bando lesa pe bana nga na somba pe loko na ngo posa donc naza pe na posa ba mona nga fille ya millier ne ba fille nyonso baza ba fille ya millier ni ba mona ya millier donc nozanga eloko te très bien lelo pende na nzambe nazanga eloko te donc nzambe azangisa nga eloko te nazanga pe kimia te nazanga pe mbongo te na comment regretter sous son avandile à mon abi pourquoi na bando na baba tant on regretter so na monile mo ba kama na ba bete so a tchetchenga bi nzambe na leka kuna pona nini na komo mona neti culpabilité moko elatanga mais ale na za kata nzambe bande ko nanga to tika to gagner lote to yakana nzela ezaka moko nzela nzambe fleur yo so commence à batu nana ngandi meke nga fleur lebo na ko tika nyonso non ya wa ta va to sa émission fleur ko ti yamba na le moko ngabi merci nazoya proyecte fleur changer à tout ça fait mon connaître je n'ai pas de temps neti bona landa séminaire nanga séminaire pas na église nanga bana ASMB na pesibino nyonso mbote non tika na landa parole ebike etambu sa vie nanga mobebongisa libota nanga na bana na bandeko na ba parents nanga kena bar na gagner nini. Très bien, en tout cas sur ce plateau, sur cette chaise même au Fandi, une fois na yamba ndeko moi si na kombo wedge Sir wedge malgré témoignage na ye asilisa ngote asuksa ngo na nzela na yamba ye kana kituana témoignage na ye do esila te des enfants de Dieu appel jusqu'au jour d'aujourd'hui pour continuer aloba de lo comme on a tikala na mona mutu na ngati mukolo alelo aloba le diable lorsque azana besoin ya eloko na nzela na yo ako disposer yo babiloko nyonso yo lingaka atelio facilité na degré moko impossible na kati ote vas-y maman tolande parole moko pasteur nanga le bakiabi l'air bando qui va préparer donc mon qu'il est préparé à fleur na sombele ta biara ya mela na sombela ta brochette a ilia nzamba salo lokwa ndasala na avec les nez muto a botama misu monate donc yele ramo akangi misu boye nzamba osele complot fa monsa e azu soyi na ena na bazelo na zelo abeti pati avec les nana yeba kite muto otunobi avec nana innocent sala ni sumute donc ye bana libumwa mama na ye atira lo mona to tuna mutana za masumu mazana masumu te mais tengo nzamba linga ola kisaka ki azanzambe yo momo ye avandi nzamba osa complot ona e do ezande monanga do lenga na omona ke kuna nde bien bato obenga na omena nzambe pa obenda nga kota bitala onde no sala donc nzamba sanga lokwa avec les nez aselinga poto che soina ya zizela che achenga na misu
Monsieur Fungwami. Monsieur Fungwami. D'ailleurs, bon Nzamba kota penda katanga à lobby okolo ba pena tosai. Très bien. Merci. En tout cas, deuxième partie à témoignage au Borozongo au courant de la semaine. Ah, on est au Maman Flore parce qu'elle est en train de reconnaître de l'autre côté de l'église une façon d'aller continuer avec l'œuvre de l'Éternel. Que le bon Dieu vous bénisse. Il est temps, la jeunesse, prenons conscience, tous à la. Évitons Babiloko au Union sur Mokili, Azoko proposer Bisso. Le diable, lorsque après sa canne à droite, à Bombi et l'eau comme on a gauche. Soyez prudents. Diable, ceux qui a besoin, à disposer l'eau, Biloko Union, c'est bien Oyolina. Ceux qui faut utiliser nanzela ya basi yoza mobali abanochelo basi na ye wana ya bandoki pona yo omona kango avantage je suis beau ba petit wana ba ko elanga finalité nango ezami nous avons un père, un seul père wazala ka responsable c'est Dieu lobe ko le kalelo nzamba zala na bino. Ce que Jésus-Christ a eu, le loté de Okuta dans l'objet. Dans l'émission Moussou Sika. Mais Sœur Flore Nzeba, la candidature to Yambaye vendredi ou samedi, une façon de continuer la témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Amen. Merci.